toujours vivre le DMTV, bilile le kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Alandi DMTV mbote na bino esengoza ya biso akoyeba ke boza ebele boza kolanda biso. DMTV chaîne YouTube na bino ememelaka bino actualité ou elinga ko échanger na bino sur ba faits sociaux ebele to ba sujet d'actualité. Lelo tolongi to analyser actualité zalaki pena kaka moko lelo toza vendredi 10 juillet 2020 boyebi ke lobby le 9 juillet 2020 zalaki jeudi matate zalaki mingi na balabala avec marche organisée par UDPS Nabali na yeto mona ki ba parti lokola MLP ko kitape na nzela ko tambola et cela quand bien même autorité a boyaki marche wana et zalame bango ba décidaki quand même ko braver ba force de l'ordre pe ba konzambo kapé ba tambola ki ko braver pe ba mesure contre maladie ya coronavirus pe ba tambola le disent actualité zali yango tolongi to analyser aspect moko na kati ya actualité wana mais avant bo permettre to rappeler na bino ndenge tozo habitude ya ko sala yango que coronavirus ezali to palangana te tomi batela po ete maladi wana ezali koboma soki ba complication ekomeli yo po zwaki yango ekoki komema opeti na liwa parce que comme une insuffisance respiratoire et ko attaquer ba poumon ko ça pena pas si mingi donc to continue ko respecter ba mesures barrières pour tomi batela parce que vous voyez que prévention ezali seul moyen efficace pour na biso ko lutter contre maladie wana nini elekanaki lobby avec Jekoko Mulumba tu dis que Jekoko Mulumba là qui na mikili ya poto a annoncé qu'il déjà retourne depuis poto kazali koya pour participer à la marche il y a le 9 juillet où il y a eu des pèses mais na kati ya marche wana to mona ki pe Jekoko Mulumba tamboli mais polémique moko salami grave autour ya présence ya Jekoko Mulumba nini le kanaki qui est mieux que Yemoko pour nous expliquer biso eloko nini le kanaki yango nazo proposer bino bolanda siko Jekoko Mulumba 48 heures ndenge jibe ayembaye ayimort design na nzembo kitoko wana to landa Jekoko Mulumba ensuite tozonga pour que toi analyser moi moke maloba na ye mais bobo sanate boza kolanda DMTV chaîne YouTube na bino soki oza déjà abonné merci beaucoup en tout cas mais si vous en abonné s'il vous plaît cliquez pour comme abonner na chaîne Oyo DMTV et kobo sanate ko cliquer la petite cloche juste à côté pour permettre aux notifications sur ma prochaine vidéo de mettre en ligne. Tolanda Jekoko Mulumba bon tout de suite après. Nous sommes vendredi le 10 juillet 2020. Ma maman na yena misu na bino ko senga bino pardon. Na ko présenter ba excuse te ko ko sa na valeur ma capacité. Na zo senga bino pardon. La vidéo moko est circulée dans les réseaux sociaux partout. Il y a ma kambo, il y a ma BO, ngape na sepe na ngote. Ou elekaki lobby. Na marche au tout ça qui lobby contre président. Il y a Obadili Batie la biso na seni kombo na ye Ronsa Malonda. Tout ça qui lobby pour na côté les mela. Koboya méthode bazoche la bisoye et puis to lingi payiti. Maman, bomoninga na vidéo wana. Nako wanga na te. Mais nga moto na tindi mama wana asala makambo asala kiti. Kaka ndenge zala na ba marche, moto asengi photo ya monsieur Malonda Ronsa na sali sini ba pesiye photo wana nde asali oyo asalaki. So botali bien koto moto moko to na liboso na koto na mona ki koto te moto moko na liboso na ngai ateni liboso na ngai ateke koti boye mama oyo koma ki passe to kenai na marche to kenai na balabala naza ko se justifier te mais eloko za moto ya sikoyo na senga bino mama na senga bino pardon bande ko nanga basi ba mama na ngai basi na biso na sengi pardon oyo mutina motema na nga boyebi valeur na zaka nango pona ba mama boyebi valeur na zaka nango pona basi. Moi si na niveau atengana tina ye asalango. Mais maman, balobaka na lopoto, les vins tirés, il faut les boire.
na sengi kaka bolimbisi nga mwana na bino Jekoko Mulumba. Merci mingi. Voilà, Boti Kolanda, Jekoko Mulumba, ba propos na yendenga lobby, oyo toko retenir parce que tout ça la commentaire mingi était sur Maloba lobby, ezali tellement clair, o toko retenir ezali que Jekoko Mulumba asengi pardon, asengi excuse na ba maman nyonso to bazalaki choqué par quoi? Le fait que une maman na kati ya manifestation azalaki na comportement moko beaucoup trop posé, asengi photo ya Ronsard Malonda pe maman asubeli yango et chokaki ba maman ebele komona ke maman koka kosala yango geste wana eza ko signifier nini ezali ko signifier pour la maman biso tozali ba africain que azali ko maudire Ronsard Malonda to pas azali ko lokaye mais à travers geste wana ba maman ebele ba sepela kite to lo bakaka ba congolais en général hein oyo bazali na bonne moralité pe oyo balingi ko éduquer bana na bango na bonne moralité ba sepela ki na attitude wana tende ba imputa ki responsabilité eloko wana na Jekoko Mulumba bolandi Jekoko Mulumba au-delà du fait que ya kokaki koluka ko se justifier alingi ko se justifier te par rapport na acte wana mais akena mukuse asengi bolimbisi pe asengi pardon. Je pense que acte Jekoko Mulumba a posé ya kosenga pardon ezali à saluer et nous personnellement na DMTV pe tozali ko saluer yango parce que asengi pardon parce que acte wana pe salamaki même biso pe tomoni yango kezalaki malamu te ba maman o ba réagir ebele bazaki na raison ko réagir yango ezali ko mema biso na ko kanisa ko lobake esengeli na biso to yebaka toujours ko mesurer porter ya ba acte o topozaka mokili ya lelo ezali lokola mokili ya lobité mokili ya lelo secret ezali lisusu te kala to ala ko loba les murs ont les oreilles mais lelo oyo internet a les oreilles a des yeux a la bouche a le nez internet azana nyonso tout et sur internet eloko bomba makate isifika kaba capté à la seconde oyebate et si ekomaki même na Kuala Lumpur et si ekomaki na Bogota et si ekomaki na Atlanta et si ekomaki déjà na Venise na Italie okondima kutu te même na bamboka na biso et si ekomaki na Ariwara yozo eba na otenzoka kuna na beni pe bato bamona kiango déjà donc internet eza na vitesse ya lumière na ndenge ya kosakana te soki osali likambu okokasu ko fina pause te soki déjà ta moko ekotaka na internet donc esengeli to sala attention na ba acte o topozaka aussi bien tozali ko sala marche pour na ko rejeter peut-être Malonda encore que ko personnaliser bitumba wana na personne ya Malonda ezali buzoba parce que to monaki pe depuis 2006 2011 pe 2018 awa ezalaki trois acteurs différents o ba dirigeant qui pe seni o wana et to moni biso surtout nini na makambo elekanaki donc ba acte ya lolengo wana heureusement d'ailleurs que Yemoko Jekoko Mulumba dit 48 heures à Sengi Bolimbisi Amikitisi en tout cas pe à Sengi Bolimbisi même si c'est un acte que lui-même n'a pas posé personnellement donc ezali eloko moko pe ya ko éduquer pe bandeko na biso ba kendaka na ba marche ko yeba ligne rouge moko pe ya ko dépasser te parce que soki tozali ko sala marche c'est pour justement intérêt en mboka pour na ko bongisa ekolo biso moko photo prêcher pe par exemple to ko ya pe na banzela ba acte ya mabete neti ndakisa misusu to monaki par exemple ba casse ba buki par-ci par-là ezali vraiment malamoté en tout cas tokokaki kotika eloko elekate to monaki yango ezali important to apporter yango pe na bino tokoka ko échanger to analyser moi ba propos oyo ya Jekoko Mulumba parce que to sepeli na yango azongi moi sima pe asengi pardon surtout na ba maman oyo bazalaki vraiment choqué makasi je pense que ba maman kande balaki choqué même ba papa pe bazalaki choqué par eloko wana mais je crois que nengeka balobaka une faute avouée est à moitié pardonnée. Je pense que situation wana et faire grandir les sous Jekoko Mulumba parce que ye azali na bato belo ba croyaka na ye et eloko wana soki confusion salame ke bato bakanisi ke e utaki epai na ye likanisi utaki epai na ye to yenda cautionnaki yango salema. Je pense que se montrer très clair na maloba na ndenge tolandi pe à s'excuser makasi bien entendu na kati ya ba événement lokolo elekanaki lobby marche ya ras-le-bol otomonaki c'est vrai que ba maman mususu azalaki aza tellement choqué pas si eleki komona ke bakondi yango oyo tozokanisa ki bakoyi kozala na likanisi ya yo que la peuple mawa bazo yo que la peuple mawa te bazo linga ko continuer ko maintenir peuple na pasi na difficulté ras-le-bol wana koki kotinda pe moto a poser ba acte moko pe boye koyi komona na mabe c'est ça aussi le problème et c'est ngeli biso
tozala na amour ya Congo total la Congo bakonzi na biso ba privilégier Congo le ko privilégier ba intérêt personnel ba intérêt ya ba groupe moko ya batu ba intérêt ya ba individu au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Mboka ya budget à 5 milliards et koki kozala na ba milliardaire te. Je suis désolé, mboka ya budget à 5 milliards ezala na ba millionnaire pe parmi ba kondi parmi ba politiciens ça normal te zaka mboka o justice sengela kanga na e batu. Je peux comprendre que ba millionnaire ba uta na ba opérateur économique hein o mutosa na motoki na ça je peux comprendre. Mais mboka ya budget à 5 milliards c'est un pays mendiant, un pays pauvre et bato boso landanga boyebi qu'on se le dise. Et c'est choquant de voir que bato bazako aspirer à un avenir moko meilleur. Pratiquement Félix Tshisekedi a sali déjà presque 2 ans. Tobi katikali na 2 ans parce qu'il a souka faut organiser une élection. Peuple a causé le loro mote na ane wana souka. Qu'est-ce que Félix pourrait encore faire na 2 ans où etikali na makambo ndenge zo tambola lelo et déjà bato bazako tia ba base pour que na 2023 to continuer ba buzo ba lolenge oyo. Voilà, bara le bola lolenge wana et koki peut-être qu'on peut s'explication na ba geste msusu même si koki justifier en côté. C'est quand même triste hein. Responsabilité zali pe na ba kondio bazo maintenir peuple na souffrance wana. En tout cas coup de chapeau na yo je koko molomba pona ba excuse au sengi mais bitumba wana sengeli ko continuer ko mener ngo parce que la situation doit changer, ça ne va pas. Ça ne va pas batu bazako kokate, ça ne va pas. Ras le bol makasi. Merci. To comme na suka elso na biso so bo sepeli moi mokende to soli na bino abotike la biso like et na commentaire aux amala mingi mais surtout s'il vous plaît abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Bobo sanate ko cliquer na petite cloche de notification juste à côté ko permettre beaucoup ma kozoma notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne. Pour le coronavirus to l'embapété, il faut maladie wane kende sila. Maladie wane lukele biso ba problème ebele et yeka kana koboma santé na biso te mais yepele sous koboma même social na biso zali ko affecter santé na biso ka te sur les biso mais zo affecter santé na biso même na côté économie. Dollar comme tezali pe ba conséquences ya économie komi mabelelo. To bundisa maladie wana na nzela ya prévention parce que yango ezali seul moyen efficace to nango poto lutter contre maladie wana et to respecter surtout ba mesures barrières nde ba kontina biso ba sengeli biso. Merci beaucoup tokutani susu mbala sima. DMTV vous dit au revoir.